Mois de mai, mois dédié à la famille, c'est en marge de la Journée internationale de la famille que l'humanité célèbre le 15 mai de chaque année que la Fondation Widal est venue à la rescousse des 81 familles sinistrées du camp Kabila dans la commune de Lemba, c'est samedi 29 mai 2021. Notons que de janvier à aujourd'hui, renseigne le commandant du camp, le colonel Joseph Matangila, 6 sinistres se sont produits, réduisant au néant les fruits du travail de plusieurs années. Retrouvés à la Belle Étoile, des familles entières ont vécu ici un calvaire indescriptible. Heureusement pour elles, leurs doléances sont tombées dans les oreilles du président de la Fondation Widal qui a tout de suite instruit ses services pour qu'une aide d'urgence soit mise à la disposition des victimes. Il s'est agi ces jours de la réinstallation des familles qui ont perdu un toit en les équipant d'une tente, des chaises, des matelas et d'un pack à billes composé des tenues de tous âges. Ce, en présence du bourgmestre adjoint de la commune de Lemba, du commandant du camp et d'une forte délégation de la Fondation Widal que conduisait M. Albert Ekolomba, coordonnateur Widal Kinshasa. Le bourgmestre adjoint de Lemba a dit sa gratitude au couple Luando pour cette marque d'amour et de générosité. Président Guy Luando, merci Mingi. Merci Mingi. Na kombo ya baninga soto ya kan biso bourgmestre sengi merci Mingi. Mais à l'embate to bika to ya lisusu. So likambo ezali to ko ya lisusu po amakameze belé, hein? O aseli biso po na biso en tout cas que tout doit dans le fond du cœur. Biso to ko bossa na été ma bonne to za ko chaye. Hein pour que akede peka liboso po akwa ko sali sape biso. Merci Mingi. À l'exemple du couple ouvrier de la Fondation Widal, entendez Papa Guy et Maman Déborah, les membres de la Fondation Widal ont tous participé à la réussite de cette activité qui rentre dans le cadre classique du fonctionnement de cette fondation. Face à un geste de cœur, des paroles de cœur ont trouvé un chemin tout tracé. Naza policière, à ma grande surprise, motoyé dans 5 minutes, quartier Mobimbeziki. Na bimisi ate loko teni lutu ni kopo meme bilamba na lati oyo batunde bakabeli ngai atuka nzamba pambola bino lelo nde na bandi via sika fondation wana na kopesa message teme na tiki nzambe akanisa ye na basali ne nyoso atombola ye abakisa ye isika ezangi po soki mutamukila kanisi yo mutu wana kokufa nzambe akufaka te na kombo na Yesu. Jules Renard disait « Une simple pensée de gratitude dirigée vers le ciel est la plus parfaite de prière. » 81 familles ont simplement dit « Merci à la Fondation Widal ». Bien avant cela, tôt ce matin, les membres de la Fondation Widal ont répondu à l'appel de l'opération Kinbopeto en rendant propres les environs de la prison de Makala dans la commune de Selembao. Lelo tosangani lokola moto moko na kati ya Widal lelo elongo na mama na Widal toza kosala musala ya Kinbopeto. Vraiment tosepeli mingi pona kotelema po biso ba mama nde totiaka salite na kati ya moko. Nde yango lelo totelemi lokola mama telemi na ndako so kombola ndako na ye. Nde yango to décider lelo biso ba mama Widal totelemi na kati elongo na mama na funa totelemi pona kosala Kinbopeto na kati ya Kinshasa. Chaque samedi toza debout pour na côté la makosala le tobani na district ya Fuya tobani na awa na funa tobani na commune ya Bumbu na Selembao. Samedi prochain tokoti Bandalungwa na Kasavu. Tozokende bongo molo malembe de tozotambo. Cet engagement social de la Fondation Widal est la matérialisation de sa devise à savoir le tous ensemble pour l'épanouissement de tous.